Bonjour pe bonsoir bande konanga lisolo Congo, to s'abonner, to liker na lisolo Congo sur YouTube na biso. Oso to tindi demande ami na yo na lisolo Congo, to ko ba bosolo ekosi kola bino ndenge balobaka, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lelo kaka na émission lelo to kopanza bongo nteke. Toyeba état de droit ezali na Congo tope ezali te. Tokolobango na émission lelo. Na émission lelo bongo na kotanga pe makasa miike pona bandeko na biso misusu bazwi makama place inso bazali kaka na émission lelo. Na émission lelo tokolobela mboka na biso, tokolobela mokonzi na biso, tokolobela poni tobela bolamu ya mboka na biso te. Tokolobango kaka na émission lelo. Bolanda biso na lisolo ya Congo. Tok leka. Bonjour pe bonsoir bandeko nanga lisolo ya Congo. État de droit ezali to ezali te na kati ya République démocratique du Congo. Tokoloba bongo état de droit tango mokonzi mboka azwaki bokonzi alobaki makambo miike, alobaki nano gratuité de l'enseignement, aekoloba état de droit. État de droit na gratuité nyonso ezalaka bongo na mibeko likonzi ya mboka. Mais applicabilité na ngonde ezalaka te. Tango mokonzi ya mboka alobi état de droit, batu bamonaki yango comédie, batu bamonaki yango neti théâtre. Mais tango applicabilité nango ekoti, banguna ya Congo balobi il faut to meka moto oyo babandaki ne bokonzi. Baye komeka oyo ezali bongo papa Vital Kamerhe, bameki ye bakabembeka. Mokonzi mboka alobi soko ezali ya solo akokangama, soko ezali ya lokuta akozonga bongo mokonzi na mosala na ye place azalaki direkaba. Et esukaki ndenge ekokaki kosuka parce que batu wana ba se préparaki ba mokonzi mboka kota te aloba pe eloko te. Soko esalemaki bongo pona nzeta mai boni mpona nkoni. Tokoloba bosolo ekosikola bino e ekolandisama na ba exemple miike. Entreprise oyo edefisaka mbongo FPI apesaka mosolo pona kosoutenir ba entreprise ameke. Bandeko wana bazalaki soki bapesi mbongo wana bango basali budget baleki lisusu sima badefi mbongo wana. Azalaki komona te lolenge nini ya kofunda batu wana parce que soka keboy te wana intouchable wana basimbaka ete. Mais lelo a fini kobotola plus de 31 immeubles na mboka République démocratique du Congo. Et là kisi état de droit ezali batu oyo babanda kosimba bango te lelo na République démocratique du Congo bakomi kosimba bango pa bazuzi pe bake boloko. Ezali ndenge moko na kolandisama na ba directeur ebele pe ba directeur général ebele na kozwandakisa ya directeur général ya RVA bongo ye pe autai kozala mokangami et aza kosambisama parce que la matière à droit ezalaka maloba te ezalaka bongo ba preuve nazasi ba preuve ezali yango nde babengisi ye epa bazuzi azali wana soko bamoni bongo ezali bongo te akokende bongo kosambisama. Bandeko tokoloba bosolo ekosikola biso mibeko état de droit ezali to ezali te. Nakoyebisa na bandeko oyo bazali kolandanga na mboka Kirsville 63 501 pe na mikili mosusu état de droit réellement lelo ezali kosala misala nango. Nakobosana te bandeko nanga Kirsville 63 501 natanga lokasa te. Ndeko na biso Platini Tumba auti kokufela bongo tata na ye mokolo mwalobi ye bongo azali na 408 Woodwinds Court. Donc toleka wana to réconforter botala zaye moko mboka ya bana na bana. Mes sincères condoléances ndeko Platini tokozala wana.
To continuer état de droit ezali ndeko état de droit ezali coexister ba entreprise auto monaka neti ba DG ba DGDA to monaka ba OCC to monaka ba DGI to monaka ba entreprise miike et komaka ba entreprise oyo ba kota nango dépendaka na bato boko pesa ba congolais wana ba kozwa kaka 10% 80% ke na poche ya moto. Mais tango Félix aye alobi état de droit azongisi makambo nyonso na inspection générale des finances yende moto atalaka bato oyo bayibaka mbongo pona bakende bongo epa bazuzi. État de droit komi ba entreprise wana bomonaka wana lelo bakomi kosala pona mboka parce que mibeko yango nde evandisaka mboka yango nde ememaka mboka liboso. Bandeko totalaka mosika état de droit oyo epesi biso ba avantage ebele oyo biso toza kotala kaka liboso awa. État de droit wana ekolongola nanu blanchissement d'argent oyo na génération na biso ekomaki avosomba lopango ifo yiba. Mais lelo na koyebisa bandeko mpona osomba lopango esengeli teka koyiba esengeli osala. État de droit wana ekopesa pe bato misala kaka état de droit kaka kombo wana état de droit. Bandeko to ba bosolo esikola bato balekaka na bitando ya ba réseaux sociaux koloba kaka koloba te il faut toloba pona intérêt ya mboka. État de droit evandisaka mboka pe ekodevelope Congo wana. Ba OCC ba passeport ekomaki ya bato onatre ekomaki bakota ya bato. Sonance okosimba te ezalaka ya mama intel ye mutu azwaka mbongo wana ye nde mutu atiaka mokonzi wana. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nakomaka na kanda soko nazoba makambo mboka na ngai bato baza komona kaka bitumba rébellion tout ça baza komona te lobi esengeli biso pe tozonga na mboka wana mpona tocha eloko tosala eloko na biso. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ba osese komaka ya bato ba onatre komaka ya bato baza kozwa bakota biso toza kozwa mbongo moke population naza konyokwama baza koflate biso parce koyibi 1 million 4 millions 5 milliards oye kotonga immeuble moko bengisi bazo bano batongeli opesi bango ba $100. Connaîtrez la vérité vous affranchira. Na lire au état de droit au Kenya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Congo Kinshasa batu bako diminer parce que vous apprenez aux autres luka musala ba bisote musala moko boye bimi côté à Buta. Est-ce qu'on kende côté à Buta okepe aux autres mbongo na yo douane wana ezalaka na Buta douane wana ezalaka na Kamituga douane wana ezalaka na Likasi douane wana ezalaka na Luozi douane wana ezalaka na Kasongolunda douane wana ezalaki na kati ya Congo mobimba douane OCC DGI DGI Onatra ezalaka partout ba entreprise ezalaka partout. Mais pour nani esilaka ezalaki parce que état de droit ezalaki lisusu te. Mais lelo état de droit ezongi elakisi mboka esengeli ezonga ndenge ezalaka ba entreprise wana boyebake kozonga na bakwen wana makambo kozalaka centralisé na ville ya Kinshasa te. Tango kozonga na bakwen wana Congo efungwami parce que moto akoyeba biso mbongo ya leta te batie ba inspecteur ya makasi na inspecteur oyibi bakangi yo
nakoloba bosolo ekosikola bino. Bato babeta kaka masolo ya Congo kaka na lolenga kokosa bato. Okoma kobeta masolo na etando parce que ovanda kaka na Kinshasa okenda na bamboka wana te. Biso tokenda na bamboka wana na tango wana tozalaki na 165 territoire na bamboka miike ba village tobanda kokota. Ba OCC ba nini ba en tout cas ekozonga na bamboka wana. Na kopesa exemple OCC comment on dirait que c'est la comme ça na république na kata Kinshasa na ville à Kinshasa. OCC comment on dirait c'est la comme ça na Goma. OCC comment on dirait c'est la comme ça na Bukavu. Te OCC sengeli za la partout. Na Mbandaka na Gbadolite OCC sengeli za la kuna na biso bazali koloba OCC fata lango ezambisa lolenge nini. Ya gonda na lobi tango Félix aye atie état des droits ezali pona kofungola mboka batunde baza komona pembeni baza komona mosika te. Oh bandeko na ngai Congo ebongi. Congo ese bongi na Félix Antoine Tshisekedi. Na koloba bosolo ekosikola biso. Kaka na kati état des droits wana. Kaka na kati état des droits wana. Bolanda. Na kati état des droits wana. Ekopesa biso opportunité. Ba mapangu oyo. Na 1990 etekamaka na 17-14 000. Mais les gens ont été comme ça 70 000. Ba mapangu wana ekozonga na ba 17 000. Na yebi bofinginga mais na lobi kaka bosolo pona nini likambo blanchissement ezali te mutu moko ayibi mbongo ya l'État boyoyo yibi mbongo ya l'État olobi mama lupango combien na lingo zongo misato ezaki nango na 10 000 opesa ngo na 30 000 te makambo wana esili tokozonga pe pona kotonga na mboka na biso parce que likambo blanchissement esili ba papa na biso ezalaki so bapesi mongo ya pension bapesi espoir ya kosomba lupango mpona lobi ya bana na ye. Mais lelo soko papa na bino koko na yo abima pension eske akoka kosomba ata lupango na place asomba lupango asombi moto. Tala niveau bamemaki bato. Papa na bino akufi abandaki kosala bapesi mbongo na fonction publique $130. Bandeko toza la série. État des droits yango nde makambo nyonso wana ntango ekovanda na lobi ya Congo ekomi elengi. Tala bandeko oyo bakimaka Congo oyo balingo kima Congo ndeko na babisa bino bokima Congo te. Toza wana na République démocratique du Congo. Bandeko balingo kende exil. Oyo balingo kima bakende exil te. Bokende bino exil te bo consommer. Parce que Congo comme elengi moko boza nango idée te. Ba entreprise de kozonga la ba province nyonso kaka na ko respecter état des droits. Et on appena o na Kiliba, na Ishasha, na Mwenga, na Kamituga, na Shabunda, na Luozi. na ba province nyonso wana misala na ekozonga OCC office de route DG nyonso ekozonga wana misala ekofungwama parce que bakotosa état des droits na inspection générale des finances bango nde bakovandisa kaka mibeko parce que ba recette ya République démocratique du Congo ekoma ko échapper biso parce que muto bandaki koyiba yibi na makokoto bango te photo kanga bureau mais tant bokangi yango kuna ore bimaka kaka Casterix te bimaka na babuta wana na ango biloko wana nyonso bimaka mais bafutaka ba assiste bafutaka pa côté bafutaka pa côté na kati kuna na babwende na ba Gbadolite na ba Mbandaka mbisi ezali kobima na ba Uvira ba mbisi ezali kobima mais ils ont un contrôle te ba ko liango n'importe comment parce que OCC va ko contrôler ngo te est-ce que ba ko liango ba ko liate tout ça il y a des maladies pe ils ont ko koma mi que état des droits
eyende kostabilize nyonso wana. Toloba bosolo esikola bino pwani natanga lokasa te. Bandeko na ngai ya Kircivile 63501. Toza bongo na sango matanga papa na biso Platini Tumba. Ye bongo avani na 408 Woodwinds Court. Ye bongo akufisaki papa na ya uti kobongisa tata na ye bongo lobi tozala wana to console ye. Mama Bobette, mes condoléances na papa Freddy Ndonga bango pe bakufisaki tata na bango tozala wana to leka to console bango bongo ba programme mosusu ekoya tokotanga pe kaka lokasa tokoloba bosolo ekosikola biso poni toloba bosolo te. Bo s'abonner, bo liker. Deuxième partie, état des droits ezalito ezalité. État des droits et fait nango ezali nini. Merci na président Félix Antoine Tshisekedi. Oyo azali président de la République démocratique du Congo. Elongo na maman Denise Nyakero plus forte. Bo s'abonner, bo liker, to bosolo nde ekosikola biso. Deuxième partie, yakolakisa effet réel avantage état des droits kaka na émission na likati ya lisolo ya Congo. Bayo.